Histoire ya Nzondo TV. Tu dois habiter. Fréquence on est fréquence ya Frida Mouche. Mais Frida Mouche. Denis Limoulet ça escroquer na fréquence ya Frida Mouche. Chaîne on a Nzondo TV zara chaîne au Frida Mouche à Sombaka. Ce que l'on a continué ce qu'on a journée d'investigation na journée mbikate. On a flatté mon. Soit l'ingé pena sosko makambe belé musna bimisa. Non bimisa donc asa musana qui pasteur ya nini mais a touché makambo su te oyo aluka te to bimisa ba dossier musu et que no bima. Donc nabisi ason sono mbonga batu il y a 15 000 $ batu oyo escroquer et pas prophète Condé bona boy les escroquer Frida Mouche oye bien très bien histoire tout na makambo nango tout ya kala kutu donc boti na biso te onini donc bezo sala ezaka parce que Denis c'est un bon parleur aibi koloba aibi kokosa donc il a l'air de bien parler aibi ko bimisa moto loloko a flatter Kabila pai a flatter Fache pai to tali na sami suboye ya flatter Songo Bila. Congo Suisse Télévision, merci beaucoup de la confiance, fidélité au Boupé Sabiso. Vous êtes toujours branché ce côté et belé dans le monde entier pour Norlanda. Site Nabino, Congo Suisse Télévision, surtout émission Nabino est présentée par Nancy Bassé, les VIP de la Prince. Ordo Salakabo s'est retrouvé, Bo s'est permis émission à Kito qu'on a domaine Nyonso. Merci beaucoup na ba abonné Nyonso au s'abonner, bino ba s'abonner, Bo s'abonner sous ce massivement na Congo Suisse Télévision, babi la chaîne la plus suivie du moment. Je dis merci à Maître John Babi boss ya chaîne Oyo Oazo Bunda pour ba congolais bazala toujours na sengo ya la émission ya Kitoko Boy. Quand tu me sens que c'est peut Sabine l'autre me yambe bino moko ya ba journaliste ya minene na ba tena benge journaliste politicien na benge journaliste nani pour azu penza temps na musala Oyo peut tozo mona monena ba couleur ebelé c'est qui c'est Peggy Nchassa le Terminator Obinyon Soboyebi déjà na plateau. Bonjour Peggy Nchassa. Bonjour Nancy Bassele. Boni. Oui, ça va Nangola Nzambe. Et mon a déjà mais ça va. Oui, ça va pour Nzambe Zobatela. OK, merci beaucoup Peggy Nchassa le to bito kita. Tu es dans bureau, tu es na carte hôtel de vie ska to za awa. Tu le ngoli dans bureau pour to ça la émission Oyo la plaisir ya bato so balinga raye. Peggy Nchassa me ko expliquer biso na mon pousser parcours ya Peggy Nchassa au banda musalo ndenge ni ti lelo to beta masolo lelo. Ah, Nancy Bassele. Ben so bona sala ngokala. Kozongisa na ba parcours. Bon, Peggy Nchassa aza moto vraiment na domaine la télévision. On a eu chance à Rosanna Maboko ya père spirituel nangai mentor nanga Zakai Babaswe on a apprécié Bambote Siga Zali. C'est depuis 1999 que naza na monde des médias. En 1999 j'étais encore en 5e des humanités littéraires. Mais j'étais déjà na Kata Indoussa comme assistant et collaborateur à Zakai Babaswe et émission Faveur Zakai Baba sur na poto biso na Kinshasa menga vraiment na bandara ngo plus na Congo central bala matadi ba mezaba donc naza ne Congo nazali moko na banda tige na matadi lena okine ba internat na collège de Lukula na sali monde musique na musicien tout consort. Grand-père nanga monseigneur Mbadou Kinke la paix à son âme yemzati nanga na internat nazo maele parce que akina zaki mo muke voyou mo viba sport bando ko sala babia o bandi a robeba tout consort yamba tinanga na internat mais il y a un cadre d'éducation kaka ti 1999 ti lelo na l'équipe na beaucoup Zakri ba plus de 20 ans naie on a plus de 20 ans
makambo mabe ezangaka te na ndako problème ezangaka te papa aza papa donc toyena faveur tosali vers toleka avant tout tosali stratégie énergie na 933 et excuse l'air zakaya baba souhait alongo antenne A nga natikala na antenne A comme co-présentateur et émission à pluriel na Jafar Moulassa l'air Jafar Moulassa azokende siko Chine nde batikeli ngai émission à pluriel coach Beya mutagi réalisateur pe son âme akomosala coach Beya amo coacher ngai ngamu na komaki présentateur émission à pluriel Vicky Mutem mabe batubela antenne abalingaki Zakari te babi non surtout zu Peggy donc c'est que tozong sine Zakaria donc ba rochanga skona salara na ko animaka na pluriel na magique wa wina tu na ba émission en direct na Fikine tout consorti comme anti ma ba si coach Beya longo la petit wana tina yo longo pe na yo ke numérica na sali qu'on a plus de 15 ans en numérica nous avons l'émission Jeudi Polémique. D'abord avant Jeudi Polémique, nous avons une émission à Créneau J. Donc Créneau il y a espace pour les jeunes. Donc on a des stars aminés, des Laure Mbongo, José Ndit à l'époque. Là c'était comme ce qu'on a 2006. Donc on a 2006 Jeudi Polémique c'est quoi et urbain. Donc 2004, 2005, 2006 Créneau J 2006 n'avons pas Jeudi Polémique avec Impact pendant plus de 5 ans. Nous avons parmi les 3 premiers meilleurs chroniqueurs au Bana succès d'Impact. Nous avons la Kinshasa confirmé par Vienangaï Gaspard Moulassa et Gaspard Love. Vienanga Gaspard Love on a zone bêta studio maximum on a polémique à danger. On a peine quoi affronter dans Jeudi Polémique. Jafar Moulassa vit un conflit, une guerre, un ninabi, petit Peggy, un ticket au pouvoir à polémique. Donc, n'est quoi vrai dans numérica, ti. L'air de créer l'ingala facile, l'air de créer l'ingala facile. Zakara singa yazwa bilonga sika. Nde tema utara na Zakara comme DG na 933. Bato akutara kuna nde azuizu bango y compris ba mutu oku plusieurs actes na poto ABC vina biso William Bibu recruter lenga ba tukaka mo bato horizon tout ça linga la facile nde William Bibu ay ko recruter ba Jimmy Mukendi ba David Nsala ba Chirilandu ba Blaise Mpoko donc moi no équipe na ya horizon 33 na sima non pende pas aka wana basabana bango baya sima wana basabana barate wana ngati biso ya kombo se salama ba mise baboraka ona zolo ba eza ya solo eza likambo ya refonde te nous comprendre wana William ba recruter bango eza Claude Mikili ayesko abandi lingala facile biso ba ya droit donc ngala lingala facile na ya droit donc non nazakalanga nazabe na yandwa wa benga yandwa wana sa ba Jeudi Polémique na ba succès mais na zo pe na ko zo pe na chep na PCP élément na pe l'équipe l'air to créer ba langue ba ki Congo facile soyez facile chiluba facile ndeza classe 5 Peggy yo za mu Congo yei ya kachapwa bokene ko sa ba reportage na Congo central pour na Congo facile ndena yego ya to sali belema tina ndenge ba jimbe yego longwa to konso za classing officiellement na bana na ye boya bochanga poa ndena yego tika Jeudi Polémique na lingala facile comme pigiste je suis le seul journaliste yo na lingala facile na Zakari vie longola na liste salaire parce que na boye cause la esclave ko vana na sanzete ko ya banda tongo tipo quoi déjà na combo ndena yo créer nzela na Brazzaville
comme accrédité na compte Lingala facile na Brazzaville. Élément ya Bakondi, élément ya président Sassou, tout aux autres à Brazzaville, il faut passer par Pékin Sassou. Nene osala pe fan club Lingala facile na Brazzaville. Ngamona chiba président Papson, na nommé Batou, dona vendre Lingala facile à niveau international na ndenge na ngai. Pour na opesa Zakari Monel. Ce que j'ai dit polémique, il y a ko diminuer gaz tellement ça émission à téléphone ouvert, ba ko finga chef de l'état à Kala, le président Joseph l'émission. Allô Peggy, tout ce plan d'émission mais Kabila na ko longoté, pack ba fini d'amout. Heureusement que c'était une émission de la chronique musicale et ba continuer bien que ngana za na ngai nul na politicien te na sa émission ya politique te mais ba fanatique na ngai émission on ezalaka président Fachi au chef de l'état na bis mission lelo fanatique a génie polémique soit ultime qu'il a yé pour se distraire mon que fois la 0 heure 23 heures à la génie polémique devant tenir texte petit na Zolanda ba président Vital Kamerhe ba fanatique donc au ba là génie polémique ba konze belle ba nota la génie polémique wana na une idéologie kumbinzila wala sona surtout afana sengelema na beti boy wana na chelema wana sikso ngana na sala ki sangwa sani ni sani donc siksa danser. OK, merci beaucoup Peggy Sanasi ba comprendre Peggy ça ton rôle ba parcours na yo na moni Zakari baba son Zakari baba son kat mais il y a beaucoup de gens au bazala na Zakari babima baloba et pas Zakari soko zali ozaka toujours ozonga si mais to moni yo Peggy kenda aka liboso peut to moni reconnaissance ou to moni to leka o ba mabe moko Zakari boyo o vanda kene na stratégie to o boya no ka ko ba mabe on muto abi Zakari le rôle nga atena parmi bana o Zakari azu dans les néants mwana wazova na Kimbwala na fin fond na Kinshasa na quartier Kimbwala donc la commune jeunesse na Kimbwala zo longwa Kimbwala c'est na wewe za lagite fo longwa Kimbwala o ya fait vert na antenne A oye bitima koloti pompage Josu bis to kombi o ya antenne A et monsieur Sili e mfuna kanga ba kare ba brasserie le karat kotika banini Bodiembelo qui était na pompage petit ma kolpozo nga Kimbwala non mutu ataza maben ala maben na ye mais il faut reconnaître ye ana ba valeur na ye yim tapesa biso chance pour ngai c'est na kuna na côté facilité pour ngai aussi ça gradué na bel campus donc na si ça na facilité na longwa nga mo na bisaka pété bato musu ba confondre pour si ça na facile que ça cause la nzambe parce que belé j'ai des gens qui des gens cadre ba tu facile mais conducteur est au salaté cahier de charge est au salaté mais comment on combo mais tu reconnaître l'ango institut à makasi il faut ma journaliste donc ngai nayebi Zakari ko le bato belé nayebi alingaka nini te nazali na je ki zengi rozana vie de vie azana mabena ye mais azama malamu parce que fongola biso maboko pour les musiciens nyonso so ba biso boye grâce à Zakari pour na tambola bamboki bina na kena na kombo Zakari ti don alien na komona même Zakari na mabena ye azapi na malamu na ye mais beaucoup ta na bosola oui ça papa to kuta na so so lo sengi to kuta na so pa bien ngai mon fils na le problème boye na mona Gentili Ngobila c'est non père il y a beaucoup en Argentine, un peu en Argentine. Abeka aponde via comme kotumba gouverneur Gentili Ngobila mbaka. Ils a pensa bienté pour mon place nazali via kotumba te. Pour nous changer les vies manduki, nous changer les vies manduki pour il y a formé ngas comme mengana leki na indusa. Pour faire comment Tchaza. Vient me former ngai, encadrer ngai, pesa na pouvoir. Le seul moi Zakari pesa ba pouvoir, c'est moi. Donc quand on a beaucoup la pépé na baluki le vieux manduki il y a formanga ngana double siko na spiritualité na makambo kolega vie mais à père na kolega jamais na télévision na kini finga père on est en malédiction mais ce qui likambo ya ko vie changer mentalité il faut bien changer mentalité vie tika biloba loba il faut tika biloba neti mikolo wi ke Zakari baba so za mutu même na président Fachako sala kitoko
mais tout bazo réclamer kaka Zakari mayele idéologie stratégie o zaranango mais problème kaka moko viende alingi biloba loba vie ayeba te ke makambo eza politique ce chef de l'état bengaki yo eza secret na yo na ye mais ozo bimisa na miso bato wana mabe défaut ya vie biloba loba mais vie na idéologie na mayele na mamutu nzamba pesa ye. Peki ça va to kokir on a soto longoli yo na bano zakara karto to moni ba Thierry Lando ekiri wana nyoso ndezalaka ba Pacho RFI to ba Jérémy Yoka mutuni po mona rake asala pe musa malamu bozala pe na relation bien tingana bango nyoso to na relation bien ngana bango tout to na relation bien Pacho RFI afinga ka gouverneur gentil ngo bilambaka ata na TIE fia mona ko finga ba konzi me ko finga ba konzi ya bien te mais tu connais bien tout bien naka et moi bien ngai pe nga pesa ngambote ken pia na famille na ngakutu ken pia biso msuba na basoda ken pia na nji Jean-Fils Bassasal maga comme ingrat awanga na Zakari finga pe Zakari mais poto kuna zali na pe sembote kuna na love malete il y a une histoire autorobo sanati mutu asangisaka biso comme responsable représentant légal et valable les Zakari na Katakin tokobo sanaka te Jean-Félix malgré que pour te changer maluba comme on finga pe Zakari tokobo ya pe Zakari mukiliza na ngo bongo plus Thierry Lando za mwana Zakari te Thierry Lando to recruter bango oyo obayaka na lingala facile mais bango na lingala facile ba fula maka grâce ya Zakari Jimmy Mouken tokoma bien Jimmy Mouken très bien tokoma bien et puis à reconnaître valeur ya Zakari impoli kaka oyo aza orgueilleux ya kosana te ndeko nanga mukongo David Nsala impoli, il se croit être au-dessus de la mêlée, donc il ignore Zakari de A à Z. Tandis que Ngana Ebaka, David Nsala comme caméraman, il y a caméraman ailleurs à filmer, va répéter à Ouera. Et pendant ça l'émission il y a Niaou. Quel boulot quel boulot ba Niaou. Émission ça la filmé bana na Selemba ou ba Olamba Niaou Kondoko, ça dit Ngana Ebaka ende bongo. Ou déjà biso a commencé ça la déjà ba j'ai dit pour le ça da succès non comprendre mais ma benaye moi na mai ignora Zakari le place c'est pas bon mais Moussa nae na kubo ya ngomote il fait très bien son boulot c'est un professionnel là je dois reconnaître pour azam pani nanga mukongo to kenenze la mo na Congo central mais ma be ignora Zakari tire pour Zakari leki banda lelo tim kolonza mboya ya lukaba poto na ndenge ti mere mo mukolo na poto bengisie Mario kuna wa David Nsala abeta ba mikili ngana kenda poto te na kenda na poto te mais ma space ali palais angolo ba palais otongama mituka na parlo même pas na changer na ndenge na ya puis moi mukio na zwaka je me bats na ona zalango na openza mazo pambola maintenant pe na comité na ko ignorer ba sa musala bien te na ko ignorer bango te donc Jimmy David Nsala ka mende muta pesa nga kandati le po ignorer benga ote ai te na ko benga te c'est orgueil orgueil ko teleki ba luba mukongo aza muluba en miniature mais yeleki il faut changer mon changement de mentalité. OK, merci beaucoup Peggy. Pour te conclure côté musique, mais quand on regarde ce souvenir ni à malam au garda dans monde de musique malgré au tika na o baba musique souvenir dans malam au garda pe eloro nini et ça la potika penza musique au côté dans ndenge ya ba émission politique. Natika musique té. Je suis chroniqueur culturel, chroniqueur de musique. Na katia musala wana mbanga na ngai plaire fouti. Ba konzebelo moninga Peggy chaka mbanga trop et puis na révéler bino le cliquam. Grâce à la musique, il y a un monde dans le monde politique. Oh, ils en sont bons. Oui, mais tandis que na katote ba musique za la ka dikolo ba musique za la ra boye mais yo bazio penza ba longolo na musique. Ba pesi o voler ko ba journaliste mingi ba banda ko politique. Nancy Basele grâce à artistes et musiciens Weranson qui na kotara na ministère à sport. Et pas ya Papi Nyango. Ministre Papi Nyango
époque là le ministre des Sports et Loisirs a nommé attaché de presse privée naïe talara azu pena wura sona meminga na bandundu wana opération to tonga ba stade e bandi wura ngai pegi o ko accompagner ngai na bandundu na honorable Pacho Panda ministre Papini nga moni boulonga la sali na expertise abi tete d'ailleurs te zongi kini boye abengi singa na sali na sali si réunion ya cabinet alobi na nommé moi no comme attaché de presse nga privé ala sous contrôle nanga moko mais chéri tu vois chéri ya Top Congo chéri Kamboun yende alalaki comme coordonnateur à cellule de communication conseiller en communication à Mokondi mais Mokondi singa au dépend na chéri to dépend na nga na sala visibilité na l'accès expertise ngai et papa pinyango nous on a grâce à musique grâce à Werason na domaine de musique pe plelo l'air makambo ya yumbi bimaki yumbi bazo kosela ngobila makambo ngobila bomisi bato na yumbi tandis ngobila te grâce à JB Mpia na papa chéri oyo ngai na fula musicien na moda show JB Mpia et puis na ebisi ngai ke epegin ça il faut chango bila poa JB Mpia na papa chéri il faut chango bila poa la expertise na aux appels journalistes d'investigation pour nga na pe na sala investigation muta formanga na investigation c'est Paul Mukindi na Congo mobimba muteleki Paul Mukindi na investigation azate là ça n'engage que moi na ebi po na lo babongo c'est un journaliste d'investigation na kina yumbi na sala ba investigation sur le fait na zongi j'ai même pas na sepeli le prophète nanga pe qui est le prophète Conde Paul Dominique pe apesa ngai permission que de kende chape ngobila poa a sepeli na zongi boué ngobila pe changa la te na pegi boulot salio vous avez un journaliste d'investigation sans l'art sans nini au défendre ngai merci beaucoup tala lelo yo nakoma membre ya cellule de communication à gouverneur lelo nakoma na tête de ville grâce à ngobila apesinga boulot nali sous la coordination madame Belize Okonda bakonzi basé belé Thomas Mwanza ba cordon Jean-Marc madame Rosette basé belé mais ngai mo ce qu'on a zali en tant que général de corps armé na quand c'est la communication chargée à terrain donc Moutorosa non mon compte mais son général en terrain keba mais bon la combo na on a vendre un point mo boé ba journaliste na bino kaka ba journaliste o bozala na bango peut-être na linga la fasi boye la combo na pegi banda koma kuna c'est comme abomela biso ndinga kunya cause lo mo boye sengi bat bazala aboma ba o bazala kana ye apesa ka bato basika bato ya linga o ba souffra na ye apesa bon ba paste nasi ba selenga na note de vie na mon conduite na soda mulongo mais général on a zo ba instruction ba kondi dans la moto terrain onions o na sala ya instruction ya mokonzi na ngai na sala ya loko te ngai moko mais en dehors de ya hôtel de ville na zape patron ya ba magazine na ngai be mission na ngai mais on a boulot ya l'état faut qu'on respecter hiérarchie donc naza sur instruction ça sur instruction qui ba kondi na ko kale mutu na likambo nini po ngana signaka te ngana bimisaka bo mbongo te ngate muna chaka liste ba journaliste ngate muna sani moi j'exécute oyo ba kondi ba sengi ngai na ko cha mutu kale par rapport à quoi na mutambika te ngana na kona nga ba kondi ba sengi ngai sala boye ona moni ya malamu sur instruction ba chef na sali bongo ngana cha mutu kale par rapport à quoi mais naza mo kondi te mais na pe petit mo kondi ona sola pe na mo kondi na litoi pour nos journalistes aux nos mon compte mais est-ce que au sola na nango bila na litoi est-ce que mon compte est bien na combo est-ce que mon compte comme la rayo est-ce que mon compte bien na rayo c'est ça le problème na grâce au gouverneur Gentini Ngobila Mbaka o ya yebisanga ke pegi salam magazine et compagnie ngai na sali pegi kitaka na terrain aux info na sala yango pegi
na bela penza bonansi na bo venanga benga peki baso bakopero nyonso ma charge non ngobila non o miso pe risque na bate bele o balinga gouverner ngobila te o ba lo bako ba fingo ba linga kete ko mona pembe na o effecta pe yo te ba mi ba yino pas travers gouverner o remarquant ngote. Mais Jésus-Christ ko tout monde nzambe oyo akufa babaka ya kuluze pona masumu na biso bato bele balinga ete bon pourquoi pas ngobila osa musala na ye pona monta côté ete mais pona kinwa nyonso amumona souci oyo ngobila azana ngo pona kolata ville ya Kinshasa poso ya sika à travers kinbo peto pe vision oyo mokonza mboka azana ngo il y a le peuple d'abord, c'est ça. Le gouverneur a Rolanda Makolo, ligne chef de l'État. Donc, il y a un peu Monique, Villa Kinshasa, Ata Villa Kinshasa, on te donc on a Nyongo Marbele, mais on Koblaza au Sala, et puis Bakino va comprendre, pas comprendre que oui, Goblaza a souci, il y a bon sa Villa Kinshasa. Dites combien de personnes qui ont bilan, Bandango Bilazuma Kambo na Maboko, bilan les andéniers. Le gouverneur Gobila a sali 19 mois. Depuis tout mandat, depuis tout mandat na biso 19 mois Chantini Ngobila Mbaka abongisi banzela azotonga banzela nzela elengesa nzela ya delape nzela mombele zo salama nzela ya fikani de côté na bino de côté fikino wana nzela wana za ko salama banzela belé zandu yango eza kotonga masiko zandu bandi balobi etongomate me bateki pe Kinshasa éclairci non bama bazolela ke zandu nde bateki ezotongomate me bateki nasi basele na bisio Gentini Ngobila sa visionnaire zandu ekotongama avant zandu etongama il faut balongwe ba fulu balonga ba soto na ndenge ya moi na ndenge butu na ndenge nyonso posant nous allons qui salité solo car le 7 oyo gouverneur aussi kita na zandu na ba journaliste na yambika e na bato bayaka na bato tous les journalistes ba sorte nyonso na ya danser tout batala ba vivre ba comprendre wana to le blanc sous débat des soutien na ba mama ba na nzinga gouverneur Gentini Ngobila so peto la nanu et puis misala ba na kotongama atie ba mama nyonso oyo zandu to créer ba marché moko ya pemeni bazando itaga ya nani marché ya itaga ezali nani kalembelembe nani na 24 na bazando ze belé oyo na kabinda donc ba mama beaucoup nous ba place kuna en attendant zandu etongama pour gouverner Gentini Ngobila Mbaka tonga zandu wana et puis il faut pena mututu amona ke oui na mandat ya Ngobila asala boy bon mona ki na concertation chef de l'état a tika concertation aya ko tala si réellement makamazo yoka soki Ngobila azo kosa to asala ki Saint Thomas chef de l'état qui tapenza na Nelengesa atala amona yemoko le chef de l'état a fait le wiki atali pena musala Ngobila sava na ba gouverneur so ba leka ce que vous pesa Gentini Ngobila conseil tant que vie na tant que patron na yo tant que muto pas soutenir yo alanda lokolo linga landa ya nani alors na lokolo muto te parce que mo ka créer idéologie na ye alors muto mo côté sala musala madame parce que na époque on a zalaki na ngaité andula na ngamba ba vérité mais naza reconnaissant je reconnais un gouverneur malgré que sala mota mukie mais azaka un impact à sala mabete na mandat na ye obinani vieux Christophe Muzungu le gouverneur Christophe Muzungu o no benga mokonza mona mukie le jeune gouverneur à sala mandat mukie mais à sala musala kitoko ba gouverneur baleka ebele bazambika na kobeta liso na bonga apwani mpona fula bango na fula mutute et puis nazaka la ngate et puis nazala la ngate nansi nazala la ngate ngabetela nga liso la Ngobila ndende na zaina vivre vraiment betela nga liso la Christophe Muzungu po miss bando mona na hotel la na ozimele malgré ki bomo nezalaki mais na kobeta liso la gouverneur on na la gite na tina kobeta basona bango tina na tina kobeta liso la Ngobila
Les solo ngobila kama to sana pegin ça comme no musique ici là oté. Oui, au lobby bien que ça ba chef bazali bosono a ozan bato okuti bato pe bakuti yo mais tozo mona yo ba photo nangobila na ba image au moins na gouverneur obenga oli comme na dit toyi boy niveau ya serré c'est comme si on a aimé que les bato mususu c'est crâne les années eza que bo souffra na to nini bo souffra na ensemble to au presque que prophétie que os gouverneur avait to eza au tindika po cha au chaka ba ni tindika chakal au considère ba linga makampoza les métoni po non et comment les cas nasi basele nazali petia mokonzi nazali pe liso mokonzi pe lito ya mokonzi mokonzi so akiti na terrain atala ka bike peginde mutu ada plus muta terrain na ordre ye moko ngobela ye sa belise il faut qu'on utilise pegi mingi na terrain on a mokonzi benga peginde nini ba kino balobi nini terrain ndenge nini ndenge nini ndusa c'est bon voilà so mokonzi ndusa c'est bon mokonzi te a photo ça la boye na boye bien te mokonzi na kolega na parler te développer donc ezala ndenge jalousie te zela tourne o mokonzi solo na litoyi zela tourne yo mokonzi solo na litoyi surprise bon mona comment ramno le bekeza mamba solo na si bat ba mona ba photo ma solo na litoyi boy boza eza na fête yo pembeni yo fo eza protection ça appelle mo protection et pas oui na zana quoi de quoi na Jésus Christ de Nazareth nous avons mon prophète Conde Paulo Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct de Jésus-Christ. Et puis, na sangisa qui se bat yo, maintenant qui se bat tende, na sangisa et puis sanga danser. Dans zonga wana, au pesa nga ide mo tant que mo kongo pegintas. Tozo mo no pe ba photo na papa na biso tout boîte bwana. Tozo mo no que na Congo central bat bazo lela na kombo na e. Au moins te que tondo mona que yozo l'intérêt non mais mboka te bat bazo lela na kombo na e par-ci par là na Congo central. Mais yo oza toujours asam sa malamu te asali mabe mingi makama mabe mingi pona kombo mais yo oza toujours na e. Okoyebisa biso. Wazo ba gouverneur atuma to bwana. Babi na Congo central asali le côté asali mabe mingi ba Congo central bazo lela ezo mona na mais yo tozo mona na yo yo oza l'intérêt non personnel peut-être. Nasi Basse. Tu peux ça conseil, tu as rapport au commis, ça rapport aux salariés. Nasi Basse n'a pas flatté. Le gouverneur a tout matubwana a ébi très bien. Au 15 jours na singai, mon conduit peut s'engambongo, mon conduit bana balete, mon conduit non. Nasi Basse est chef de l'État, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A tindele ngai message à travers les collaborateurs naie. Si bango boy sa pegi il faut à chaque gouverneur à tout matubana poids. À part Ngobila, bon, Ngobila c'est la vie de Kinshasa. Mais moi, en tant que Nekongo, le chef de l'État a un message à Singaï. Peggy, pourquoi nous Congo Bolingara, Bozolinga gouverneur T. Abi Mokonzi. On a linga tout endengeni. Abi oui, en tout moment, Mabe ou Bonaboy, c'est une élection Moussou. Pourquoi nous Congo Bolingara raté boy? Peggy Tchaye poids. Tcha tout matubana poids. Na compte changement de mentalité na tcha gouverneur tout matubana poids. Et puis là na tout ni bampangi na muna Congo central bon. Bolingini que demande le peuple du Congo central. Oh pegi tolingi stade. Oh tolingi banzela. Tozo misalate. Mais boy ba difficulté à toi ça ana ngote. Oh te OK. Mokonza tout matubana. Saide au salama peki stade de kobeta madada nzele au salama peki nzele au salama oh ya solo wana oui nebsi gouverneur tout ce qui stade lingi ingi batava stade ingi banda benga ngana ebisa na filmer suna la kisaba bana na ba Congo ke musala yango banzela bana mwanda banzela bana mayombe banzela bamakamwe belé siku atuma to bana nga sala chef de l'état rappelé ça abi ki salo mpime banda matu matubwana ki salo pe ki salo ketsa kave malgré que me banda mais ezabi kokolo kote je vous dis le chef de l'état m'a instruit ya quoi accompagner atuma to bwana azali gouverneur na biso ya Congo central bana Congo central bampangi na mbeto ya Congo central même si ben maison na atuma to bwana veille. Mais il y a des gouverneurs na beto. Quand on a ba idée à mbote. Ma prochaine
tubilandi ke mpangi atuma tubomu bona betu mezo na play pidiai. Même réconciliation. S'il y a des problèmes, arrangeons ça. Betu na betu ba Congo, même mu Congo lingi biloba loba ba secret ya ndaku ko misona mu Congo ya yongoni ba Congo tozo eloko moko te tozo ni ba poste politique ni parce que biloba loba to lingani te. Ngai chef de l'état et bisingai ke pekitsa sa cha atuma tu bwana poids na ko cha poids parce que atuma tu bwana azo s'adhérer na vision chef de l'état. Ce qui n'a moni ki atuma tu bwana azo s'adhérer na vision chef de l'état te. Donc bangete na réfléchir na TV na otumba nous prendre mais jusque là atuma tu bwana azo s'adhérer na union sacrée azo na vision chef de l'état na ko cha poids si a reçu sa mandat na yo so lingo za gouverneur c'est la mandat où za koya Tchalibaya ba voter pe. OK. En tout cas na siri ba comprendre mo pousse muke na suka Peggy Ntsasa to moni na yo un jour to mona Peggy a postulé depuis comme député un jour to mona Peggy comme conseiller comme ministre ou gouverneur ou nini a lire to moni na yo e ko simba na mpe Kibo Konzi e utaka na Nzambe na Sibasele. Na Sibasele. Au moins bate belé ba yena loyenge trop na mona politique. Nga Nzamba tinda ngai loka comme apôtre Paul. Na préparé ko ya Jésus-Christ. Nga na na pona ko accompagner ba Konzi. Nazawana je suis encore trop jeune. Nazawana pona ko accompagner ba vision ya ba Konzi. J'accompagne la vision du gouverneur Gentil Ngobela Mbaka. J'adhère et j'accompagne la vision du chef de l'État et j'accompagnerai la vision ya batu union so bazana ba même vision ya accompagner mon konza mboka o linga za député net nga mona kimbwala munga fula a créé fondation Peggy Ntsasa na créé la structure bozo banga na bino bozo e ba nommé nomination eloko musutu nomination na koboya na ngai tika na mbanga parce que so nomenga mbanga ya su tika ngana za la journaliste ka buna chaka mbanga o asali mabe na tumbiye o asali bien na commissaire na ndenga ko pesa valeur et puis na si ba c'est tika na profiter na micro na yo na féliciter ba master oyo lelo yo eza époque na bango po biso l'air totaka ba succès bango ba salarati pour l'air biso sera ba succès époque na bango et comment on a noté mais il faut te reconnaître l'époque na bango nazo pesa félicitations na Serge Kabongo. Serge Kabongo le kiosque a frappé ya Rosaranate grâce à kiosque moi ba so na politique exemplaire avec na bande ko Israël. Il faut te féliciter bango parce que les époques na bango. Oye li sous masala nga Christian Bosembe wana masala nga keba l'air vraiment to kutana na endingele ndanga kenda ko tala bande ko nga ba Brice Umba na Armel Umba bando tanga na New Delhi na betaka tour na salaka 3 mois na New Delhi to kutana ba Christian Bosembe wana to tanga nono na end Blair Christian Bosembe zongi pe Blair na ba RTGA woni ni Bosembe ba combattre ya ko saka Neseka master courage très intelligent, il a l'éloquence, en expertise, qu'il a pouvoir, il faut la féliciter. Et puis, ça a créé une structure, au sentier qui est un bureau Christian Bosembe, au côté d'un bureau, tout consort. Et c'est l'époque, il y a les jalousies pour aller, il faut que ça ait, il y a longo nae. Donc, ça est belé, il y a mon pépé à Sika, mais on a tangi te bolimbisanga, mais tangi ba oyo, on a mutema nanga na kangi misu na bité. Bato ba défendre mboka na biso en tout cas boso na politique na c'est bon mais boso na politique banana en Afrique ati nani atika na banana Afrique panzana ka tout consort au monde mabe ya vieux Robert ndeka ntima quand on ngate ba tumba bato FCC bon na OK TV za bongo te TV yali photo za au milieu du village au sali mabe na tumbio ça ngai nza boya soza conseil ngobila osa musama mabena otumbao ngane labo donc nazana te nini nazana pibina soki na moni ozo accompagner vision mon condité funda bourgmestre funda conseiller
Ok, même que bon, il ne pas me payer ça tout comme dans suka. Mais oyebi mikolo na mano mono trop na vie no Denis Les Bobé bana Tony. Pour mikolo za ana beza ça kana te ndenge internet atika akomine trop na musique to mona e ba ranki na ba musicien o la ntangote. Yo mona na Denis Les. Yo no za na Denis Les te. Asi ba c'est le zo confondre Ah. Et bon yo bon na relation. Ken piano ndé motazaka ko sala pas Denis Les. Dans la relation mon a été. Denis Les qui va vieux au son à bois qui est une émission a j'ai des polémiques clair moi atteindre moi $100 moi $50. Denis Les vieux 1 na ça vieux atika ko luka ba base moya bo salité histoire wenge à la raté. Denis Les ko ça ba confusion. D'abord Denis Les nga simba wera a se plaît dans côté le langage de ministère contre Ouera a se plaît dans côté langage de ministère contre frère Patrice n'a se plaît dans côté contre frère et mon frère n'a se plaît dans côté Denis Les ont flatté ne fali ou même flatterie et puis Denis Les a vida a luka base ya busalité mondi mini to paeni na rolinga pena afukama acha mutu na Denis Les abonde la pona yi. Et puis Denis Les n'a pas appelé Denis Les. Bon, ni passer ni Denis. Denis Les c'est nganga. Denis Les na coutume na bango ya famille na bango kisi na autorisé. Kisi eza autorisé. Mais on non lobaté parce que eza nini azanganga. Oyo bana ba père na bango tout comme ça eza na ba funga ba ben première famille oyo kisi za nango obligé mais ngana oyebisa yo Denis Les bon on benga pasteur nako benga pasteur te pasteur nako benga Sonic Kafuta nako iko nazobisa Denis Les boy zongisa no mbonga bato eskokaka oya prophète Konde Paul Dominique prophète Konde Denis Les a escroqué le prophète Konde $15,000 a yebi mamna loba. Ce qui y a le kuta le cas te peut contredire ngai. Mais ce que l'on a na ba preuve na ke nango tina suka non ke nango aya ko escroquer prophète Konde na makambo belé on a cette vérité. Denis Les sont ça $15,000 il y a prophète Konde et puis américain ko flatter prophète Konde kasi ki a le support azonga sous deuxième tour na télé million et pour nazo bisa boy est-ce que ba histoire en Nzondo TV tu dois habiter fréquence on est fréquence ya Frida Mouche mais Frida Mouche Denis Les a escroqué na fréquence ya Frida Mouche chaîne on Nzondo TV zara chaîne au Frida Mouche à Sombaka ce que l'on a continué ce que ngana journaliste d'investigation na journaliste mbikate on a flatté mo soit ligne pena so ba makambe belé musna bimisa non bimisa donc asa musana qui pasteur ya nini mais a touché ba makambo soute oyo alukate to bimisa ba dossier musu et que no bima donc nabisi azon sono mbonga batu il y a $15,000 batu oyo escroquer et pas prophète Konde et puis Nzondo TV yebi histoire ya Nzondo TV prophétie bona bo les escroquer Frida Mouche oyebi yango très bien histoire tout na makambo nango tout ya kala kutu de boti na biso te onini donc bezo sala ezaka parce que Denis Les c'est un bon parleur ayebi ko loba ayebi ko kosa donc il a l'air de bien parler ayebi ko misa moto loloko a flatter Kabila pai a flatter Fache pai to tali na sami misuboye ya flatter Songo Bila. Merci beaucoup de moi ça et la mousse biloko pese bena kande la mousse biloko merci nous sommes pratiquement à la fin bekita sa mot de la fin pour une émission pena ba remerciement so que zali nabi keza ba liboso to ya mbome ila ya sukate nasi baseli na pesi merci na nzambe o apesanga chance ya kozala pembeni ya gouverneur Gentil Ngobila Mbaka boko nyongi sabato le gouverneur compétent oyo tala lelo pekita sa tala lelo yo c'est que ça va on comme ma musique on comme ma musique vient na Blaise Louye ay makambo vient na Blaise Louye le délégué
il y a investissement au yebi makambo vena nga Blaise Luyeye bana Kinshasa na ba konzambo kebele totika jalousie to pesa ngobela chance aina idéologie ko kuya bongo sa ville à Kinshasa et puis mandé zanano et puis mandé za oya to zonga lisusu mando za oya kuna to zonga lisusu vous assure oui ngobila ngobila mando zo ya to zonga lisusu mando za oya kuna to zonga lisusu et puis ça me sera sungi lisusu c'est baloki neuf colloque na biso na susu na mamususu donc na pesi mbote na père spirituel na prophète Konde Polo Dominique na pesi mbote na bana na madame Belize Okonda chef na direct ya conseiller la communication na pesi mbote na Tom Mwanza madame Christine madame Rosette madame Gisèle Judith Gotsendwani Boris Dieu me merci vous avez belé John vous avez vraiment belé Frida Lusala et na bossa nte masalanga mumoko omoni faut tanga rapé komba bana chiki na bino na mutu mona na tanga comme on a été mais le loza parmi ba chargé de titre de gouverneur très intelligent époque na tanga na ifasik tozana ye to révolta ifasik yi trop ba momie et le rôle trop ba momie mais to révoltant to comme son pena ya ba jo masala ngada na mino ya na gauche na yo na tanga comme on a été le caméraman au filmer kana na musika au filmer kana na musika il est parmi ba chargé d'études du gouverneur Gentili Ngobila Mbaka très intelligent éloquent mutu po yolo ba Pegin Sasa na bisate ne l'a jamais refusé mais na tanga pena il fa fasina ba na bana chiki na biso yumo chiki na bino nani yumo chiki na bino nani yumo chiki na bino nani donc et puis pour kanga photo donc to pesa Ngobila chance zandu ekotongama pona bato ya diaspora bande konanga Gentili Ngobila Mbaka zali diaspora lokola bino il faut que tu aies pour toi à investir dans la ville à Kinshasa ko douter na yote mutayelo te commission on a besoin na funda ina revisé benga ngana la soke bureau tel ne bango ne ma investissement bureau tel bango domaine bo na domaine nion solingi o accompagner ville olingi o accompagner chef de l'état il y a ko na Kinshasa donc toi on a deux diaspora le chef de l'état Fachi Beton, Gentili Ngobila Mbaka, pas solution. Et puis, merci beaucoup Nancy Basele. Et puis, na bana Suisse, donc bana Suisse, na buvo sanité, bana Lausanne, il vient ngama no waku, moi na Lausanne. Pour ngana ya Lausanne, mais confinement oyo, na ba coronavirus, virus bisi makambo mais na zoya Suisse, na pesimbote na grand frère propre. Papitsa sana Las Vegas motema Claire Mabela na bossa na te junior tunga motema pa otunga na bossa na pété na bossa na te ingénieur Jal Kikita na bossa na te Jean Pitsa sa Chims Kabengele Zeka Luzeka prêtre wansko bana Londres sikoyo Julien Waka bana Londres ya Fifi Tsasa mona Londres banies nanga tu bande vina na Londres na pesi bango mote donc na tala bande ko na Londres tala bande ko na poto Joacim Mbenzae Gina Mbenzae Nono Mbenzae mon cher Mbenza Nicolette Mbenza sans oublier ya Gigi Mbenza donc ngana mwana poto pour famille mo bimé na mikili donc na la tina poto parce que ba coller ya forme ya mais avec Gentili Ngobila Mbaka nazo beta ba mikili siko ya ba temo tourté ngami kina okende OK ba formation la stage professionnel ne ba séminaire non répété musicien mangala poto te na osela jamais ko na poto ko diembe la musicien na okende poto na conseil à l'état na séminaire formation to nini to stage professionnel morubu donc en tant que membre de la communication on ngate na boulot ya te yo sana Ngobila quand ta service c'est ali au quand ta service ton hôtel de ville
yo to na lufu to no tête de ville donc bose l'époque nabino bose la jour gouverneur Moussa Roya de pas Pékin ça na ye mususu abando lobela mais naza tranquille aux Argentine ngobela mbaka Nancy Bassel merci beaucoup faut comprendre Argentine ngobela faut y accompagner ou accompagner ngobela ça la bien Congo Suisse mo bateau accompagner gouverneur Congo Suisse en tout cas merci beaucoup na Congo Suisse na patron na mobimba na pesi merci bana Suisse na pesi ba vrai chéri à Suisse hein et Marthe Masiala vrai chéri à Suisse Marthe Masiala na Suisse donc bana Suisse tout Congo Suisse donc na pesi nous sommes mbote Suisse na kobeta nga tout popina nga mano kwa azawana pour biso na sipo na kobima nga comme problème hein? Même quand on est Brazzaville là où comme autorisation à sortir ordre de mission donc on a raté directeur de cabinet na biso maître Freddy Bonzeke Iliki les amis de maître Freddy Bonzeke bana matetebo pour muka masalanga Carlos chargé d'études le gouverneur à ville à Kinshasa na bossa na été et puis na bossa na raté na PSAP Christian Sasa Fidel Sasa Mbote et puis batu nyos botalanga na poto en direct ya Congo Suisse Nancy Bassel ezana batu oyo ana bozwina ye malingaka te mokili ye baye mbaye azana ba orphelinat asunga ba orphelin ba veuve tout cas son atteint comme na net nzamba opinion ngai Papa Didi Mudogo Papa Didi Mudogo Papa Didi Mudogo na mama Edwige Papa Didi Mudogo na mama Edwige donc bango vraiment bazar osunga ba orphelin et puis na ki basanga bango tukuna na niveau Bukavu en tout cas fona kita Bukavu Papa Didi Mudogo fona kita Bukavu na filmer ba orphelinat tout et puis lisusu to bête émission ma casse sur MD Service elle société monnaie na Congo yo mais ba te belé ba barangote MD Service avec Papa Didi Mudogo voilà na robosa na réalité vraiment et puis Papa Didi a une équipe monnaie na niveau Bukavu kuna a vraiment une équipe monnaie na kuna équipe à balé donc équipe complet une équipe nango comme nango show sport ba toto ya Bukavu mina kuya na Bukavu musicheke tunapima Swahili kidogo donc grâce ya quoi donc na pesi mbote sika ya ali Papa Didi Mudogo et puis Gauthier Ndwani na fier na nzara fier ke na bota pe bana ngalo ba Gauthier Ndwani responsable marié père de plus de 3 enfants et puis caméraman monteur à gouverneur Gentili Ngoblambaka très discipliné très costaud et puis donc nous avons pas mola Gauthier Ndwani sigazali kitala lelo donc lobby Gauthier Ndwani visionnaire comme matabozo Gauthier Ndwani na numéro musuza roya Gauthier Ndwani passe la structure rebelle à la maison de production ça la clip donc ba carte de visite ou tout consort donc Gauthier Ndwani merci Nayo et puis mon ami personnel Carlos doit aller charger des titres à gouverner donc so une tête de ville tout Carlos chargé des titres wana masalanga ya chic oyo o alekana nga na mayele fondi maramutu très mayele mamakasi très intelligent donc Congo Suisse merci beaucoup maître John alobi maître John soko sololité maître John na yoba sango na yo mais sala bikamo merci pour tout contact boko benga na plus 243 999 29 45 36 plus 243 999 29 45 36 Péguine, ça c'est le terminateur de la presse, juge président cour constitutionnel Yamboka Nabis, cour constitutionnel la presse Yamboka. Donc Nancy Bassel en tout cas
merci beaucoup lenga déjà plus d'une heure de temps les boulot en so bakati ngambongo ya salaire maintenant bien. En tout cas, merci beaucoup Peggy Tsassa. Donc merci beaucoup à une très belle émission avec Peggy Tsassa, les Terminators babi so ebi musano balo ba onka lo lendo boisa la kitoko makasi. Kasalo bala. Nini? Salo bala. Nasi babala pampa matin. Oui, d'un responsable makasi. Voilà, moi si oyo akokina obana bazali. Je suis père de 6 enfants. Kubala na ngai. Je suis père de 6 enfants. En 2021, moi moi ça Peggy Tsassa na Kubala pour passer Jacques Kamachilo Epsingai ke Peggy Fobala. Fachi beton lobby fona bala. Ser Lombongo lobby fona bala. Et puis sous gouverneur Gentile Ngobila abi ke pona matsof fonction mususu Fobala. Oui quand on a Ngobila yi. Donc Ngobila zoya ozoka kwa on Carlos, voilà chef. Ouais, donc merci beaucoup Layo. Merci à caméraman le plus beau, le caméraman qui t'a osé pour le caméraman on a face le rôle à Chege. Mais osé ça va, on a le calibrage c'est bon. Et donc on appelle tous les vrais chéris à Poto, tous les vrais chéris à Kin, donc tous les vrais chéris à Kongo Bimba. Donc Peggy Tsassa ngayo. La Congo Suisse quoi de Congo Suisse et bon message na komona monangai petite sœur propre Nancy Bassé le vrai chéri merci na Congo Suisse mo boya ta émission mo bayambenga na bima au soutenanga trop na bima pono abo kolisi te Nancy Bassé les hommes mon otangeli journalisme ya chic mais ba chaîne na télévision futaka na l'arté etiko diembela na ba site Congo Suisse mais ba foot ko bien Congo Suisse bozui Maître John nabi ke ngo tele mission yo ngamo na ko mo de 5 € pour na film samo carburant 2 semaines mais faut qu'il parle Nancy Bassé le bien voilà petite sœur nanga donc faut qu'il parle bien Maître John faut qu'il parle bien so qui peut bien te merci beaucoup. Là, c'était Peggy Tsassa pour comprendre, grand frère. Azafir, merci à toi, Maître John le boss. Pourquoi pas na Apo les grands coiffeurs, na salon fleuri, na Suisse. Pourquoi pas na Maison Afrique chez Mado, na Suisse, Marquis tous ces na Suisse, de grâce Ndonga la Herva Mbar États-Unis, Motemaya, Iguet et aux États-Unis. Pourquoi pas na mon papa chéri Aimé Basele, Mazé Basele na Paris, na Pessi Mbote, na Claude Lukoba le jugement par défaut, mon vieux, mon boss, na Pessi Mbote, vous avez toujours branché ce côté, vous abonner sur ma vraiment. Bye bye.